mais un véritable messager, un envoyé. D'ailleurs, c'est bien dit. Même dans le jugement du 3 octobre, quand on le prononçait, on a dit bien, moi. Quand on demande à papa, mais qui êtes-vous? Êtes-vous un prophète? Il dit lui-même, non, moi je ne suis pas un prophète. Moi, un envoyé. C'était jour, c'était le 2 janvier. Avant le 2 janvier, M. Kasavubu a contacté papa pour nous dire que nous avons mais papa, tous en mindu quitté. Tous en la jeunesse qui a bakiste. Mais mindu qualité. Alors, Mundele Mokoye a salué ce arrangement. Par le canal, il y a Congo, donc il faut traverser le Congo, parce que M. Kasavubu a en contact avec l'abbé Youlou. Mais Mundele on a yé à ça arrangement. Donc, avec le papa, on ne peut pas nous là. Papa to kota kina voiture ya tata mpanzo wana pona ukene njili kota Sainte Thérèse jusqu'à présent kuna zondo baboye na yebi place to telemaki na yebi nzela papa landaki nanda ko bakena kota ezalaki ye papa monsieur Kasavubu tata Ngonda Samuel tata Mansanga George ngai na tata Waku Etienne concret ya mwana to ben karai wazana ke mensek donc to kenegi biso mutoba ngai na papa na tata Etienne na tata Ngonda Samuel tuzaki pati moko monsieur Mansanga George na monsieur Kasavubu na Mundele wana bazaki na pati mususu ezaki pati mimbale to kei to kangi papa kiti bakei okoti na ngari ndako ya batolo batsala kango na batolo ya batono ya mama moko oyibi mboka soko bazotongo sika tangwana batolo bangara basalaki ya batolo nde kuna museka soba kana kutuna papa mutamuntu tulimu senga kimpwanza metuzana mbongo te yo na baki ntwadiste soko sengi endi kutaba ko pesa paso bazoji ko la papa mingi soko sengi bakopesa mbongo mundelo yo mwena vande awa ye mutu asali ba arrangement pona kusoma ba minduki mebiso mbongo zate surtout sengi mbongo babezi bakuyoka mindele bakuyoka tibitu so senga mbongo pona kusoma minduki ekozala mabe me yo soko sengi te tozama eloka kusala bakopesa mbongo tukuzwa ndi tukusoma minduki papa vandi kima moi quelques minutes tango saleka botika kana kinolala Mundela Touni Mousseka Saboumé, qu'est-ce qu'elle a dit? Mousseka Sabouba a Yébisiye. Alors, mais moi je pars demain. Comment me dit de dormir encore? Comment est-ce que moi, demain, obligatoirement, je dois rentrer? Mousseka Sabouba na munoko na ya lobi, tika ya ken golala parce que bakokuta na mtamuntu. Donc, ils a papa simukimbango. Mais papa, eloko na sengaki. Bo pesa nga lettre vous préparez, bo pesa ngai. Na kena nango. Bapesi lettre na papa tozongi na ndako le 3 wana zaki le 2 bakozwa lettre le 2 janvier 1959 c'était un vendredi bakozwa lettre papa lobi bokeno lettre ngana zozongi sala bino kokende pa mususu te directement bokono tika pa gouverneur mais muta muntu kono tika la lettre ndenge nini bitu tozene lokote batu wanatamba kuyoka tebitu sengende panase mitukusila papa lobi bozobi mananda ko nangai direct boko tika lettre le samedi papa traversé na Brazzaville c'était le 3 batu lettre batu tika directement le même 3 samedi papa traversé na Brazzaville et le 4 janvier makambo wana na rond-point Victoire babej ba monite makamo ekwe ezali mutu musumu ta provoquer ngote diangenda kaka donc fuba luka dangenda basali tout kuluka na cité ba yena ndako combien de fois mpana kuluka papa zate mundele ne tango komi na bureau na oye komi fonction publique parce que bureau ne zaki kuna akokuta papa vandi alors mais qu'est-ce que vous faites ici? Papa le muet c'est un jour de travail, je suis venu travailler.
undele yamana téléphone gouverneur qui dengue nazali awa. C'est vrai ça, c'est vrai, dengue nazali awa. Ba bengsi papa le me lelo zam ko musala na ko tika musala te yamana yeno musala. Donc électricité papa a participé dans ma campagne d'indépendance. Donc vraiment il était le cerveau moteur. Monsieur Kasavubu azalaki ami à papa. Bazoko kenen na vélo biso tuna quartier tozoko be mwendundu. Ba kipembe bitu zakina Ribaya 3 hier zakina Ikelemba numéro 1. Donc ba yimanga papa. Monsieur Kasavubu tant wa sengi makamene indépendance il était recherché par Luka qui est mingi na babej pour babomaye. Mais papa le bagana yeko banga te. Tata zanayo. Et fait moko et les gars na museka sabubu. Il fallait papa bongisa museka sabubu. Mais amoni nandako moyen zalaki te pona batu bana na batu bazoko ya ba visite, il fallait abima. Parce que même dans mon canal Zambé, Batunion sur le sol Zambé, presque, nous sommes bimi à Keto, Kobonde, la Toesika, ne Tatanzama comme à Kobimelaye, pour la Kobonsaye, tout ça. Monsieur Kasavubu, Ezaki, papa Bongsaye. Alors, il faut abima, pendant que les basaïs. Ma bête, Bazaki, comme M. Kasavubu, parce que Bayebi a soit un petit porteur, ou bien il faut qu'il n'a pas route. Parce que M. Kasavu a zagé dans le balai au Kenderité, Soko Kakanzela Wanate. Alors, Namintende et Sika Pompe sans Zali, et Zaki Barrage de Zaki Wana, où il y avait que de commandants belges, militaires belges. Donc, Batiaki, militaire congolais, de Tangwana congolais, actuel Zaïrois. Mais, Belge Kaka, commando. Pona kuluka Kasavubu parce que bamoni bakangiye et na kusuneli kamoko na bosane na sima mise Kasavu tango zo sala bilo kwana awa ndanda kwa mfumandongo mama mfumandongo a déplacer kina na chambre ayaki na chambre soko boyeba kitango ndako nezaraki chambre papa nkunta zo lala papa nkuruntu mama mfumandongo a déplacer ki mise Kasavu a passé 3 nuits. C'est comme l'abbé Yulu. Papa Mfumalong. L'abbé Yulu a la qui 3 jours awa. Et Zalite ba yebi singate. Monsieur Kasavu Tangazoko ya, Ngai Nazoko Mona. Ba collaborateur pena Monsieur Kasavubu, ba yiki koboya na kana na songi batume, batatan kanza. Nde batu bazaki, kusutine tata Kasavubu. Mais, lukwa tuzana système kuwela o ngai kasi oyo kunate ndesika yo kabala bango pona kukene bazair kukene ezaki ngoma lamu oyebi avant comme na pombe essence na mintene na sewana soko lungi esika bayi kusala cimetière mais okamati nani wana nzele za tout droit po mona batu bazakuna na musika ba monite barrage zali monsieur Kasavu a lenga lobi cette fois-ci je suis arrêté faut na kanga makaka. Papa le dit, ah, M. Kasavu, comment on n'a pas cité? Mais tant que comme on a l'obaté, nous ne sommes pas tranquilles. Alors, mais, papa, mais vous m'avez trahi, c'est fini, moi je suis arrêté. Papa le dit, ah, mais nous sommes allés dans le Yéban de sous-souté. M. Kasavu, tellement, Azakina qui mingi, Kobanga mingi, à mon akika, il faut na kangama, papa le dit, naye, qu'on le vélo côté, pour être tranquille. Mais surtout comme on a monté bimate comme na barrage papa fongoli porte à Kitty on est en Monica papa après si papa salut monsieur comment ça va et à la maison ça va où est-ce que vous partez papa le dit na kia wana kazangulu kotela mtamaladi samba tuna banani batu bazana orke tenza ngina papa Kasavubu mutu mususo kubosa na Kasavubu te mais sikaskoyo jamais va se rendre compte qu'il y a une voiture qui est Monica papa Yemoko. Balobi, qui est malamu, va fondre barrage, papa Leki. Papa Souka qui est Kasavu Bouté,
au Yémen à l'Ouzumou, avant que descendre monter à l'Ouzumou, cimetière Mokezawana, à droite, ce qu'on ne pas à droite. Les voitures, côté Nazam, et ça voiture, Ngai, Kalamboula, Yangai, Ngam, na Memagite, mais Mouta Memaki, Azakina Vola, Tata, Louvanga Ferdinand, Mebeza. Yémouta Azakina Vola. Voiture côté, papa Baki, Sika, Namusika, Saba, Mungisi, Sili. Au retour, na même interne, Nisika Saba, a beau sanité à Lega Kiawa. Papa nous avons passé par ici. Mais c'est fini, donc, à beau ça n'était, les gars qui le reçoivent. A commis, papa Kiti, les Salaki, Batouni, mais, il y a des gens qui ont Kazango, pendant le travail de oui, et comment à Bazama bien. À fond le barrage, papa Leki. Et là, c'était papa, Azaki Moutamoki, n'a pas sauté. Par contre, mingi to yebi o Bazaki Koyana papa. Bayana moi, bayana butu, to yebango. Parce que nous avons voir notre papa, il y a des fois jusqu'à 22h. Même 2h30 du matin. 3h même. 3h du matin. Donc, tu y es bat. Mais, le Baka, rien n'est prophète dans son pays. Bat ba yebi papa te. Ndenge ba juif ba lobaki, ba yebi kolo Yesu te mwana nzambe. Ndenge ba zolo ba bat ba lobi, ndenge na nzambe te. Mutu tozo fuka mutu. Mais, tout ce que les lois sont tous aboyés grâce à Papa Dangena, qu'on le veut ou pas, tous les alliés pour la Papa Dangena. Pour ne pas prendre du temps, je m'excuse beaucoup. Même pour l'indépendance. Moutounini ayako yebsa ngai na zano vivant lelo na ebite lobby ayako yebsa te ngai mna participé pour la cotisation to sala ki pour la kufuta maître croquet. Ngana lingina mona nanu mutuana. Bonga to bimsa mikanda papa pesa kimbongo bongo yabi msawe ba yepe pesa kimbongo. Or que croquet tango yaki muta pesa kimbongo papa nengena kuntima. Izaka mutu ya poni. Combien? Mbala libosu tango baye ba lobby maître croquet ye tozana mbongo te ya kufuta. Bakisi batu bayaki. Papa koti na ndako 450 na mbongo tangwana. Lelo soko to sengentere. Gouverneur ni ko futa biso. 450 na koti apesi. Basali de charge. Mikane zabi. Le lendemain baye ya dio makangami depuis à côté bolo bakubdu c'était soka mbongo ezalite. Combien 450. Papa zongi na ndako na chambre akamti mbongo apesi. Donc ce qui fait 900 na ya lelo namuta kufuta ngo. Mais tout ce qu'il avait fait, les gens, bakamati papa muyibi, na balabala mkuta legate. Mais biso yibi te papa za nzambe. Aza mutu ya mukilo te. Soka zaki mutu mwa kilo yo, ndeko kusabilo kwa na te. Soko bobengami ambassadeur. Tina mususu te, pamate ni bozali ba sacrifier. Ba sacrifier ndenge nini. Lelo yo bino bozalewa ndenge nzambe ya bika katira mukana bomuyete bandumba bakubikola amatoko bakutamumba ya solo ya ngwana ne bukumiyawa pamba tena tamu na kalvazani tulibana biso patoka na putu izali kubasi kazole zali kepasi kwate o mwana mutu aya wana putu ezalaka likambo kasi ntango oyo pamba te porte nango nde efungwani ebien omoni bato ebele bakote wana kati na putu me po te baloba likambo ya tata nzambe ezalaki bapasi topesi bongoni mingi na tata kina solo soko okangaka na ye motima te nde ninguba kokomona wana pamba te na bobandeli même bandeko na biso kasi batiaka ye mpenza maba koluba makambo ya ndenge na ndenge na pa eleta kasi ndenge mobili yango papa nde lopote kobongonaka solo te esolo kobongonaka loputa te akanga likambo na ye po ate